Oyo Sassou Nguesso apesi yango Kagame ezali ekozana ba mercenaire français bakoya mpona bapesa bagene wana baformation na sud ya république ya Brazzaville. C'est un danger permanent mpona biso oyo photo senga na Sassou Nguesso apesa ba explication ata azali souverain. Bonjour, bonjour, bonsoir. La balandi nyonso ya la voix céleste. Télévision, mbote na bino mbote bozali. Ebele. Partout dans le monde. Bozola na biso par la voie internet. Na niveau ya États-Unis na moni. Pasteur César Mouanga, Nzamba Pambole Sikozali. Ingénieur Jean-Robert Ndjibou, Nzamba Zanayo. Siwa Mbanja, Mama Fatou na souhaite Gaston Kasongo, Bozana Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier en République démocratique du Congo. C'est toujours votre humble serviteur Moïse Baro Kantibane Miso Bolingaka. Tolo baté Oto Mesana Kopé Sabido Ba. Actualité politique en temps Boeba, Toza wapi, Tozo kende wapi, Peto Kosuka wapi. Merci en décas sur ma caméra, John Maboke Bende, Ndeko Avi Belle, c'est naturel, Cécile Mboko, la effectivement de Massarande Toba toujours. Lola, Ezabo Futa, Simantoko Loba, Zambe Abotoko, Joël Susu, wapi, Bo s'abonner massivement, Nakacha chaîne Nabino Bolingaka, pour Nabozwaka. Actualité politique en temps réel. Ndenge tosina kontabiso ya bilonga la zangolo na kati ya mai. À chaque fois to bimala mokili, eza pa to pesa bino ba information za na kati ya mai. Yo moto fanda na mokili koti ya tembete. Boye ba situation ya mboka na biso. Et comme na niveau ni. Bo continuer ko prier pour na monde, bo prier pour na RDC, bo s'appeler ko prier pour na biso ndeto ba toujours mboka oyo soki nzambe te mais mboka ezalité. Actualité ya lelo eza dominé. Si je te partage le biso na bino eza dominé la visite ya Sassou Nguesso na Kigali. Sassou Nguesso ake musika asali ba déclaration. Ba déclaration au président de la République du Congo asali gouvernement ya RDC. Biso ba Congolais il faut tozo position nini. Ou bien yo moto zo la nango zu tenter ya kolanda. Ba déclaration ya président de la République du Congo. Yo plein de ko zu tant kolanda ngo comprendre te. Nde awa to linga to analyser to expliquer bino ba séjour ya république ya président Sassou Nguesso na Kigali ba propos à tenir sur le plan communicationnel, sur le plan sécuritaire, sur le plan de coopération, positionning au faux République démocratique du Congo azo. Parce que ceux qui montent aux pélés en andako ba voisin, yo za censé à kolande la moto wana ekufa. Parce que fandika na kacha ndako no bon. Non qui peut tes monte pas voisin et ba ke ceux qui ndako ya voisin wana et kangami na yo moto wana pe et oui pas na yo. Ya moto za censé à ko surveiller de près. Ata to biso to za souverain. Moi ba ça souverain mais compte tenu ya relation situation est attendue entre Bissona Kigali. Il faut tout surveiller tous les mouvements. Parce que le Salima Seki, Brazzaville et Zali Pembeni à Kinshasa. Tout le monde de l'eau, si je te partage, Bissona, tu balances bino boka déclaration. Il y a Sassou Nguesso na Kigali. Plutôt analyser, tout faire comprendre bino. Rapprochement wana eza dit à quoi. Sans plus tarder
soki te ezali tokolobela mpe refi ya Belgique oyo baboyi Vincent Karega azala crédité na Belgique. Est-ce que relation ezongi en 80 ou à 100% entre biso na ba Belge? Auto besoin un peu victoire moukié pour na biso ba Congolais. Il y a un des sujets auto partager na émission na biso alelo. Bande konanga isa putale to bandi. Sur le plan de la coopération, moto a parrainé relation bilatérale entre Brazzaville et Kigali, c'est la France. Il y a un parrain à Baoumi Bale. Boute kolanda na ba chaîne bolanda kalibanda. Macron atindaki responsable ya renseignement militaire nae akindaki na Kigali. Oyo France a renouvelé coopération nae na Kigali. Coopération militaire. Les mêmes France Macron arrivé na ki alobinen a kosa l'effort pour na ki mekota. Mais après ko kende na na kishikolo ngane Kishasa bandeko bolanda ba formation bolanda su bando boza libanda boyebi ke non numéro 1 renseignement militaire français a kenda Kigali pour na ko renouveler ba coopération. La France a repesa su ba bibunde. A repesa su ba matériel a reformer su ba Rwandais na nyonso yo Kigali azali kosala. Donc faut boyer d'abord parrain na bango c'est la France. Il m'a parrainé bango mibali. Kigali Kagame 2 semaines passées a été qu'on dépêché James Kabaré qui est en République centrafricaine. Où est-ce qu'on a visite moi il y a 3 jours. République centrafricaine, na Équateur, et Zaba frontière. Toi, ce qu'on a coopération. Brazza Kigali. Bozo kaba phénomène ya Mobondo. Bozo kaba plan ya Kao. Sassou Nguesso avira la planète musta vivre avec na sous-région. Na est ya mboka na biso Kagame a bombé plus de 8 millions de Congolais. Armée ya Rwanda eza na mabeli ya RDC. Oyo eza ko piller ezali ko bomo. Sassou Nguesso ayebi yango. Mais nini oyo etindi Sassou Nguesso oyo toboyi te baza souverain ya ko renouveler coopération ya ko signer ba accord na Kigali puis à retenir ba propos bolanda abandeko moko tuna chibali Sassou Nguesso tenir ba propos ni bandeko bolanda exclusivité ya ba propos tenir ya Sassou Nguesso na Kigali après to zonga to analyser ensemble biso na bino les accords bilatéraux. Tolanda. Le président Kagame, son peuple, son gouvernement
ont pris une part active aux efforts de rétablissement de la paix et de la sécurité en Afrique. Et sous l'égide de l'Union africaine, des communautés sous-régionales, la communauté d'Afrique centrale, la communauté des États de l'Est, et parfois directement dans les rapports bilatéraux avec les États. Je dois dire que en 2006 et 2007, lorsque j'étais présent en exercice de l'Union africaine et qu'il y avait le grand défi sécuritaire à relever dans le Darfour, et nous avons fait appel au chef d'État d'Afrique pour l'envoi des troupes au Darfour sous l'égide des Nations Unies. Et c'est de milliers de soldats rwandais que nous avons retrouvés au Darfour. Et deuxième exemple, j'étais médiateur dans la crise de la République centrafricaine. À cette occasion-là, nous avons vu arriver en Centrafrique des troupes rwandaises. Il y avait aussi des troupes congolaises, burundaises et d'autres États sous l'égide des Nations Unies. Mais au-delà, en République centrafricaine, il y a eu des accords bilatéraux entre la République centrafricaine et le Rwanda qui ont vu le Rwanda envoyer de nouvelles troupes en Centrafrique, cette fois dans le cadre d'un accord bilatéral. Nous avons suivi la situation difficile au Mozambique. Ce n'est déjà plus l'Afrique centrale, ce n'est déjà plus la communauté des États de l'Est, mais c'est déjà la SADC. Et nous avons vu, je crois que ces troupes sont encore là-bas. Si ces exemples, je sais qu'il y en a d'autres. Les troupes rwandaises ont volé au secours du gouvernement et du peuple de Mozambique pour tenter de rétablir la paix et la sécurité au Mozambique, et je crois que les résultats ont été nettement observés. Ok, bandeko, j'espère que au Bolandi oyo ezali déclaration ya Sassou Nguesso. Donc en bref, pour na Sassou Nguesso azo considérer Kagame, azo considérer Rwanda, azo considérer armée RDF comme bazaba artisan de la paix. Donc moto ya bomi papa na yo, moto ya bomi mama na yo, uzomona mwasi na yo ben ami moko be mutu mo songolo pakala ya zo ba ke no moto wana za moto malamu za moto akimia. Alors yosko mokolo papa ou maman na papa na kufaki na mama na o considérer moto wana na ozo o témoigner pour na malamu ya sasa ya papa na mama na. Donc considérer pied pas cette nimi na yo. Eza attitude oyo gouvernement RDC fwa zanango. États-Unis azali mosika. Mais à travers l'organisation à OTAN, ayebi que non, ceux qui bakoti si Ukraine na kati ya OTAN, abozaka bibunde no kazu baliba bundana risi, oya na waka na kati ya Ukraine. Ni monde etambola bon. Alors biso na Kigali na Kagame.
ndenge makambo ezokendela là ça n'engage que moi tokotombaka toujours officiellement na bitumba na Rwanda wana. Alors sur le plan ya politique, il y a bon voisinage, na politique il y a encerclement ko permettre ou bien ko kangamis bien ko se taire na rapprochement oyo Kigali azwa mona Sassou Nguesso. Il faut gouvernement asa la tabula rasa na Sassou Nguesso baeba à moins que tu que non Brazza comme allié à Sika Kigali to kangi ba frontière to considéré comme un allié à Kigali ou lié à kotika frontière bongo ya komona wone tima seki na kati ya bako o bauti ko signer o bazo be bako bilatéral ba jeune rwandais bakoya ofande na 12 000 hectares oyo Sassou Nguesso apesa ngo Kagame ezali ekozana ba mercenaires français bakoya pona bapesa ba jeune wana ba formation na sud ya Brazzaville bakoya na ba matériel oyo kozana na capacité ya ko détecter ba communication na biso nyonso to sala ana Kinshasa. Parce que on a coup d'état les arrêtés capital. Au renversement régime les arrêtés capital. On les fait il y a Rwanda. Il y a qu'on se positionner pembeni ya Kinshasa à travers na aide ya ba formateur français. C'est un danger permanent pour Nabiso. Où il faut tout senga na Sassou Nguesso après sa explication. Ata azali souverain. Parce que sur le plan de la coopération, Nabiso, na République du Congo, on a gagné plus ces aïeux. Par Biso à tous en alliance. Soit tu as une frontière entre Brazzaville et Nabiso, nana kolela. Donc on a un diplomate. Il y a la République démocratique du Congo. Bobo Sarate, Christophe Muzungu a Sarata alect. Dans sa déclaration alect, on a awa. A Sarata alect. Na alect, on a Christophe Muzungu à l'Obakabwe. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Brazzaville, Christophe Muzungu, a elect Kinshasa sur la présence d'investisseurs rwandais dont certains seraient d'anciens militaires convertis dans le business. Peut-être que Sassou Nguesso ignora et des cartes à Kagame. Il y a une Kagame sous forme de coopération, mais Kagame a un agenda. Agenda Kagame a Rwanda ko viva kate sans République démocratique du Congo. Il y a un ça de tous les voies et moyens. Donc opération Oyo Kagame a pas sous forme de renseignement, sous forme de top de baba service à renseignement. Na ye na créé par exemple personnalité ya Masanga. Mais na idée na ngai na bikeno ya sota Masanga te bit na na ye wana quel que soit les temps ko sala na yende pona ko luka ko tenter ko pénétrer Kinshasa pour nous renverser pouvoir. Mais partenaire au hasard moi non coopération bilatérale. Il faut se au Clexi RDC Clexi à ça le clexisme na Sassou Nguesso. Et Sassou Nguesso aza ignorant a éviter azo boule coopération oyo be ayebi azo sala ngona ko. Alors ceux qui ayebi position nini oyo fait biso République démocratique du Congo tozwa face ya ba danger za oyo.
toza na année électorale plan na bango bati ya kao wana baza na plan ati na z bazotenter d'abord sur le plan ya bapoliticien bazotenter d'abord na bacongolais bazotenter na bafrontière le fait ya kosikondima ndenge Sassou Nguesso andimi à travers son fils que no barwandais soki bali baya na République du Congo sans visa la frontière na biso wana bit toyebi ndenge un homme congolais azali est-ce que infiltration kozana et okota na Kinshasa na rapidité te parce que Sassou Nguesso a biso bino barwandais boya koto makamba visa za te boya na bino oya habite mo ezate pour na Braza bino pour na ni comment ba osani pour na kokota na niveau ya Kinshasa Braza to pese mai ao Braza viva kana considérer plan coopération à vivre en pour na biso mais ozoka Sassou Nguesso a considéré Kagame comme un artisan de la paix donc c'est-à-dire tous les 8 millions de Congolais au bazar pour souffrir na est au bazali tué par Kagame au bazali massacré par les Rwandais donc ba Congolais nyonso wana pour na Sassou Nguesso bazolo bela yelo côté à quoi sert tout le bagage non notre pays sert même ba français ngo baloba c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous pourquoi la coopération ne soit amika na ngwa oyo bit idéologie idée ya Kagame ezali toki bakomi na République du Congo bazwi ba nationalité ba Brazzaville ba okota est-ce que biso to réussi ko identifier bango qui sont musulmans l'état qui ça fait un mois d'autres un mois 2 mois passé alobi que non et ça va à mon hier ambassadeur la biso ya RDC wana Congo Brazzaville a remarqué na Congo Brazzaville ben la majorité d'anciens militaires rwandais ba komi ba businessman na niveau ya Brazzaville nous les gens ba kota na Kinshasa ba faire businessman danger anime l'homme prudent voit le mal de loin voit le mal de loin pardon. Mais il faut tout y bas. C'est au moment où les États-Unis sont puissants, ils sont puissants pour nous. Ils anticipent pas. Ils ont 10 ans, 15 ans par. Oui, ils connaissent. Poutine a fait l'invasion par matin na Ukraine. Attends qui déjà Ukraine nous a pembé ni moko na ngai. Ce qui n'a tiki à côté de l'organisation oyo. Donc l'adversaire nga ba komani na port d'entrée ba en facilité au cas où ya bitumba anticipa qui ils appellent au biso photo salaire ato bo antibal ils appellent non ya pays souveraineté na politique nyonso message nyonso il faut qu'on anticipe yango tu vois les états ba côté est kuna to comprendre mais na port d'entrée à la capitale cet accord va signé où bon bambando na mouvement bando salema na Brazzaville et c'est biso to beach na biso wana mai wana ya fleuve d'abord oya ka résidence ya oya ya président depuis la fandaka na esika 12 000 hectares ba rwandais ba juana au bon sont les responsables Kagame azana but na boule azana bit ya comme ça un caractère général ya ba jeune bando ya wana ba wena ba ministre na bo za formé wana par la France et c'est le danger en question et c'est ba congolais c'est ba autorité et c'est ba ta service si na sous-région ba réunion c'est ya ba gens service à la CMAT bo ça te bandeko Colette Bachmann aloba les vrais alliés à RDC c'est ba congolais to côté te ko pays c'est bango tout la politique ça monde d'intérêt ana zo sala lelto na zo sala mpambate na ibisa bilonga za ngo na kati ya mai
nazango na kati ya mai soko moni na bimi nazo yebisa bino makambo yo moto ozaka na mokili kotia tembete parce na kati ya mai na azaka na banyama nyonso. Donc renouvellement la coopération entre Sassou Nguesso et Kagame, c'est un danger permanent pour na biso. Photo pungola misto photo senga ba compte. Pelila moko ya capacité de s'emballer les belé. Ah bon, le pays du Congo aux a souverain, aux a entouré ça ba coopération mais biso na bato na muto tala a menacé biso, c'est notre ennemi. Car tout le monde rapprochement surtout tiki bino na rapprochement to boite boza souverain mais rapprochement bino balé tout le monde il y a sous forme d'autorisation comme pembe na biso ça va, il faut beaucoup éclaircir so bobo comme ça bino peut to ba clarté biso ko na ba frontière na biso pendant que beaucoup comme ça rapprochement na mutu oyo na ba ko signé peut-être oza ignora il y a un agenda caché na ya otala teke non au Congo bazafa aye na beach wana beach na ezande Kinshasa on a na Centrafrique a la politique dans a tenté que ça la politique d'encerclement et puis na kati ya guerre pas une stratégie za rendre bongo donc pour au long la diversité faut bien entourer yo zala bu na bu yo zala bu au moins même bateau ba sala ba service à ça pour kanga mutu ba tiser ba méthode moko il faut ba encercler. C'est ce montant là lemba ah bon ça là na ba côté non on va permettre tout bazaza na au cas où na ki mabo bazui na bitumba na ba guerre et joie Carole tu ko so biso tirer ka to fani to tala toujours tala nini ko yana si nini ko yana si Sassou Nguesso pour naé Kagame aza artisan de la paix. Donc Sassou Nguesso a craché na mémoire ya Congolais. Attends le langage diplomatique. Pourquoi comment au-delà? Moko atuna ntibal to landi bete nazo repena bandela bino déclaration ya Sassou Nguesso. Bolanda. Bando monsieur la République du Congo babengaki. Que non antibal les alikamo non. Wana zanga ngana nazango na kati ya so mona zo tinga meloko be na ebitina na epina na se ton paraté so nazo lo ba eloko seke na ebi après 1 mois 2 mois 3 mois botuna makambo yo antiba bana ko ba bolanda so na bandeli audio comme ça tout que ne ko chiste ko ta deuxième partie bolanda sa so ngusumba ba propose lo Fati Anile arrivé dans une crise pourquoi Milan ambassadeur Kaïka, pourquoi Belgique a boué accréditation na deuxième partie Bolanda mais dans quel bien sous déclaration à Sassou Nguesso oyo Bolanda bien comme ça tous on a pas tout conclu. Et donc le président Kagame, son peuple et son gouvernement ont pris une part active aux efforts de rétablissement de la paix et de la sécurité en Afrique et sous l'égide de l'Union africaine, des communautés sous-régionales, la communauté d'Afrique centrale, la communauté des États de l'Est, et parfois directement dans les rapports bilatéraux avec les États. Je dois dire que en 2006 et 2007, lorsque j'étais présent en exercice de l'Union africaine et qu'il y avait le grand défi sécuritaire à relever dans le Darfour, et nous avons fait appel au chef d'État d'Afrique pour l'envoi des troupes au Darfour sous l'égide des Nations Unies.
Et c'est de milliers de soldats rwandais que nous avons retrouvés au Darfour. Et deuxième exemple, j'étais médiateur. Ok. Voilà, on est Bolandi pour la session de Kagame, artisan de la paix, congolais et congolaises, gouvernement, tout le monde. Tous la deuxième partie, pourquoi arriver en Russie? Pourquoi la Belgique a beau accréditation à Vincent Karega? Deuxième partie, vous s'abonnez massivement, toujours avec votre humble serviteur, Moïse Maoka, Antibal, affaire à suivre. Ciao. Mais na port d'entrée à la capitale. Cet accord va signer où? Bon, na mouvement dans Salema. Na Brazzaville. Et c'est biso toye. Biti na biso wana. Mai wana à fleuve. D'abord, oya au résidence ya oya ya président depuis la fin d'aka. Na esika 12 000 hectares ba Rwandais ba juana. Au sont les responsables. Kagame azana but na boule. Azana bit ya comme ça, un caractère général. Il y a des jeunes bandoya wana. Ba ba ministre na boza formé wana par la France. Et c'est le danger en question. Et c'est ba congolais, c'est ba autorité. Et c'est ba ta service. Si na sous-région. Ba réunion c'est il y a ba gens service à la CMAT. Bobo sanate bandeko. Colette Bachmann aloba les vrais alliés à RDC c'est ça ba congolais. To côté pays c'est bango tout la politique et ça monde d'intérêt. Ana zo sala lelto na zo sala mpambate. Na ibisa bilonga na zango na kati ya mai. Na zango na kati ya mai. Soko moni na bimi na zo ibisa bilonga makambu. Yo moto zaka na mokili ko tia tembete. Parce na kati ya mai na za na banyama nyos. Donc, renouvellement, coopération entre Sassou Nguesso et Kagame, c'est un danger permanent pour Nabiso. Photo pour la misto, photo 5 na ba compte. Pelila moko, il y a capacité de s'emballer les belés. Ah bon, le pays du Congo, aux souverains, aux endroits de coopération, mais biso na bateau na moto. Tala a menacé biso, c'est notre ennemi. Tout le monde rapprochement, surtout Tiki Bino na rapprochement. Tout le monde est souverain, mais rapprochement Bino balé, tout le monde il y a sous forme d'autorisé comme un pembe na biso ça va. Il faut éclaircir. Ce bobo comme ça, Bino peut tomber en clarté. Biso gagner ba frontière na biso. Pas dingue bobo comme ça rapprochement na mutu oyo. Na ba accord bo signé, peut-être osa ignora, il y a un agenda caché na. Ya otala teke non au Congo Brazzaville aye na bit wana bit na ezande Kinshasa on a na Centrafrique alors la politique dans a tenté que ça la politique d'encerclement et puis na kati ya guerre pas une stratégie za rendre bongo donc pour au long adversaire faut bien entourer yo zalabu na bo yo zalabu au moins la même bateau ba sala ba service à ça pour kanga mutu ba tiser ba méthode moko il faut pas encercler. Si mon temps à limba ah bon ça là na ba côté non on va permettre tout bazaza na au cas où na ki mabo ba jouer na bitumba na ba guerre et joie Carole tu ko so biso tirer ka to fandi to tala toujours tala nini ko yana si nini ko yana si Sassou Nguesso pour naye Kagame aza artisan de la paix. Donc Sassou Nguesso a craché na mémoire ya ba congolais. Attends le langage diplomatique. Pourquoi comment au-delà? Moko tout Antibal tolandi bete nazo repena bandela bino déclaration ya Sassou Nguesso. Bolanda. Bando monsieur la République du Congo ba bengaki. Que non Antibal les alikamo non. Voilà zanga ngana nazango na kati ma so mona zo tinga meloko be na ebitina na epina na c'est ton paraté so nazo lo ba eloko c'est que na ebi après 1 mois 2 mois 3 mois botuna makambo yo Antiba bana ko ba bolanda so na bandeli audio comme ça to ke ne ko shito ko ta deuxième partie bolanda Sassou Nguesso ba propose lo ba
Fatih annulé, arrivé dans une crise. Pourquoi annulé? Ambassadeur Kareka, pourquoi Belgique a boué accréditation dans la deuxième partie Bolanda? Mais dans quel but sous déclaration à Sassou Nguesso, Bolanda bien comme ça, tous ont apporté concret. Et donc, le président Kagame, son peuple, son gouvernement ont pris une part active aux efforts de rétablissement de la paix et de la sécurité en Afrique. Et sous l'égide de l'Union africaine, des communautés sous-régionales, la communauté d'Afrique centrale, la communauté des États de l'Est, et parfois directement dans les rapports bilatéraux avec les États. Je dois dire que en 2006 et 2007, lorsque j'étais présent en exercice de l'Union africaine et qu'il y avait le grand défi sécuritaire à relever dans le Darfour, et nous avons fait appel au chef d'État d'Afrique pour l'envoi des troupes au Darfour sous l'égide des Nations Unies. Et c'est de milliers de soldats rwandais que nous avons retrouvés au Darfour. Et deuxième exemple, j'étais médiateur. Ok. Voilà, Bolandi. Pour la session de Kagame, artisan de la paix, congolais et congolaises, gouvernement, tout font la mise. Tous ont la deuxième partie. Pourquoi arriver dans la Russie? Pourquoi la Belgique a beau accréditation à Vincent Karega? Deuxième partie. Vous s'abonnez massivement, toujours avec votre humble serviteur, Moïse Maoka, Antibal, affaire à suivre. Ciao.